nyonso bomoni boni bakoma Israël faut kochaka ngo kimbangu. Place nyonso bomoni bakoma Israël faut mettre ça kimbangu. Au commencement kimbangu ngana livre na ngai na Bible na ngai top. Au commencement Dieu. Le Dieu là c'est kimbangu. Commencement kimbangu créa le ciel et la terre. La terre était forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Mais l'esprit de kimbangu au-dessus des eaux. Ça veut dire, esprit de kimbangu, ça l'icône na binonio, songai, rien. Le côté au kosibato. Esprit de tata simo kimbangu, ça sir mutu nyonso. Na yo, oza pasteur l'église de réveil, oza sango l'église catholique, oza nani, l'esprit de kimbangu est sur vous. Ça pas na bino. Yo, discuter na yo. Mais on a je suis à makamba solo. Esprit de tata simo kimbangu, est zakati na bino. Bo mata. Bokita, lelote, lobite, douda. Bino pour rejoindre Tata Simon Kimba. Mais Tata Simon Kimba va rejoindre Biloté. Parce que Dieu soit tout en tous. Même Jésus-Christ lui-même. Lelo n'est pas toujours pas beau. Azo se soumettre. Et pas Tata Simon Kimba. Parce que Tata Simon Kimba, c'est son père. Parce que Jésus-Christ, il est le fils biologique de Tata Simon Kimba. Et Tata Simon Kimbangu, il est le véritable père de Jésus-Christ sur la terre. Batubalubi non. Papa Simon Kimbangu s'est présenté dans le combo ya Molimo Monsanto. Et Mubali ya Maman Marie nae. Donc Maman Marie a choisi ya Molimo Monsanto. Maman Marie a choisi ya Molimo Monsanto. Soto zongi na Isaïe 55. Yo sali logoni. Non, tokende. Tokende. Tolanda Tata Simon Kimbangu oyo ya zoloba. Tolanda ya batute. Omoni teke papa denga na bibolo kolo bino bochaki. Bozongi sa obino bolongolaki. Et le prophétie le plus majeur calcule à 7 ans. C'est le prophétie de Banjango et de Banjas. Donc le 10 septembre na Banjasanda. Socrate a lobby. So bali mwasi ya mabe okoma philosophe. Pour bando raisonner belé bando raisonner donc on compte na kati ambriema zonga ndenge zalaki Congo Kinshasa Brazza Angola et zonga ndenge zalaki na tangu wana roi kotika la moko na kombo ya kimbangu nde roi divin akobima awa mboke kotika la moko poeze ya yote yo kutia moyo yo botamaka awa lobi na tongoti botamaka lobi na tongo le kwanga misili tutututu lelo ko mokolo. Il y a un moni dans Jérémie 23, balobi malheur au pasteur. Botanga Jérémie 23 mobimba. Au moins, on a pas condamné qu'un pasteur. Parce qu'avec mal enseignement que vous avez amené, Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh lele. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de faire le coin, la place est après trois, nous sommes là pour le sacrement. Ce grand concert, c'est pour aider beaucoup plus les orphelins. Et dans l'adresse, c'est juste à Yoloïso, non loin de l'hôtel Vega. En tout cas, pour les égabilés. On y va! Na kombo tata mwana pe Molimo Santu na solo batata ba mama bandeko balingami kati na nkolo Tata Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu. Malgré tout voix eza monaka moi un peu compliqué là mais tozaka toujours kokoba na Italie évangile Tata Simon Kimbangu Nzambe alingi biso nyonso tout sali loko moko tozala eloko moko ndenge papa mfuma mbanza lobaki tozala mika miambwa ilalaka na ndenge moko ilamukaka na ndenge moko mokiliza ya koningana na ndenge moko ya desordre papa mfuma longa lobaki litanga moko ya mai
ikoi na la mer, na ebale, na océan, ebale ningani. Effectivement, mokili eza ya koningana. Mikolo koya to parler biloko ebele. Mikolo koya to vanda na bato ebele pour toujours préparer tout ça la débat contradictoire na bato moko boye. Bokomona bango kaka. Bokomona bango kaka po baza na posa bango pe bayeba. Toza na ba pasteur moko réveil na bato moko bundu dia Congo, bato donc au église noire. Moi bandeko mosusu baza na posa bayeba ba solo. Yango basenga ki esika. Tokutana na terrain netre moko pour te développer yango. Ndeka tolo baka place nkokoso ezali. Moto no so moni nkokoso asengi. Mais Nzambe si aya déjà. Nzambe aza awa. Nzambe za tata Simon Kimbangu tiangani. Kole zo epsaki ba yekoli na ye na ke patata po ngai nde na kolakisa bino tata. Papa de lungana avant atika biso avant changer nzoto. Avant disa bana na ye. Avant disa ba yekoli na ye. Alakisa bango tata. Tata Simon Kimbangu tiangani. Donc tata Simon Kimbangu tiangani, c'est lui le père. C'est lui le fondateur. C'est lui le début, le commencement et la fin. Au Bible, les obéis de la chose alpha et oméga. Parce que Jésus-Christ était créé par Dieu. Donc alpha c'est Dieu lui-même. Et oméga c'est Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ il est fils de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu Simon Kimbangu. Pour battre le bagage, tata Simon Kimbangu yakala azalaka bien. Oya lelote yakala yo monaka ete. So yakala pas azalaka bien. Melebe batwana pa bomaka ete. Yo peso azalaka na kala yo polinga ozala di nombre. Melebe batu pa bomaka ete. Bo ya sika siko ye basa aw. Yo zo ndime. Tozaki na papa ngenda awa bolobi makambo ebele. Na sima bokomi koloba papa ngenda kutazalaka bien. Siko bien eza wapi. Kolo Yesu bongola mapa. Batu balia mapa na bapio dia ofele babimisa mbongo te so na malewa mbele balinga ofuta mbongo mais après kolia kotonda batu bazwa makanisi ya mabe po basala mabe batu baza mingi na makanisi ya mabe yango babiloma animal ne reçoit pas ba makambo za esprit ba kujwa yango te yango moni moi dépendant de la difficulté à compréhension. Moi, dépendant de la difficulté. Mokile zalaki bien. Boko kaki kutute bongo lelo mokile komi boy. Tala mokile nenge komi. Yabi mokile fwe nguluma. Poye aya opesa kimia. Biso ndeto sambela kaka. Nzambe tata la biso nenge mokile zoko baluka. Makambo mabe maleki biso. Yango nde mpasi yeli biso. Kokufa, maladie, guerre, nzala bitumba. Poto zangi koyeba yo. Mais les jours kaka batu bakovanda ba se réunir bavandi ba yebi kaka keza tata Simon Kimbangu na monoko te na mutema keza tata Simon Kimbangu jour wana makambo kosila ba congolais nenga moni to vandi awa biso ba congolais a précisément na d'abord ba congolais pour bango nde baza bakolo likambo. Pourquoi difficulté ezali na baisse biloko bomoni ezosalema oyo pour battre batie ba pesa do po nzamba pesa ki biso mu Congo soto tu na prière le 6 avril tozo tanga na cantique na nzembo oyo balobaka nzembo na soto yembaka o nzambi zengi ankano soto tu na 4e partie bazolobaka kana vo batu bekangwa kadi nzambi ke kangwa ko kadi nzambi wasengoka nzambi wasengoka. Mais tu es par exemple, on a mal à monter pour battre un cadinza, puis c'est locate, tu es bezali sengo, parce que papa d'angenda, atinda bambuta, ou yakora la dirigeant, baya ko corriger nzembo, wana na ba paroisse, baya ko corriger biso nzembo, wana na ba caresse, je crois bien na ba 89, baya ko corriger biso nzembo, wana na ba paroisse, kadinzambi wa sengo, ça veut dire, nzambe ya pesa biso mu Congo, y'a mon prière le 6 avril, ils ont prié la otira tante. Ils ont prié presque, il faut battre basambe la kango kaka. Attends, na libon de la tongo, bokoti bo beti prière le 6 avril. Bobi mi boki. Parce que pourquoi pour Nzambi wa sengoka, le Nzambi a pesa batu mu Congo. Dans la difficulté. Oyo mu Congo,
faut de ça la siko tout azongi sa elongi na ye et pas ina biso pour appeler ça biso kimia ata simo kimbangu nzambe au commencement kimbangu créa le ciel et la terre était informe vide. Kimbangu dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais Kimbangu avait vu que la lumière était bonne. Kimbangu a créé la lumière. Kimbangu dit que la lumière fit. La lumière soit et la lumière fit. C'est ainsi que Kimbangu. Papa de Dieu, c'est sur place, nous sommes comment Israël, il faut que nous Kimbangu. Place nous sommes comment Israël, il faut mettre ça Kimbangu. Au commencement, Kimbangu, on a le livre dans la Bible, dans la top. Au commencement, Dieu, le Dieu là, c'est Kimbangu. Au commencement, Kimbangu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'esprit de Kimbangu, au-dessus des eaux, ça veut dire, l'esprit de Kimbangu, ça l'icône n'a binonion, songaï, rien. Le côté au Kosibato. Esprit ya tata simo kimbangu za siro mutu nyonso na yo oza pasteur l'église de réveil oza sango l'église catholique oza nani l'esprit de kimbangu et sur vous ça pas na bino yo discuter na mais on a je suis aka makamba so esprit ya tata simo kimbangu za kati na bino bo mata bo kita lelo te lobite douta bino bo rejoindre tata simo kimbangu mais tata simo kimbangu va rejoindre bino te. Parce que Dieu soit tout à tous. Même Jésus-Christ lui-même. L'élo n'est pas toujours pas bon. Azo se soumettre. Et pas Tata Simon qui bat. Parce que Tata Simon qui manque, c'est son père. Parce que Jésus-Christ, il est le fils biologique de Tata Simon qui bat. Et Tata Simon qui bat, il est le véritable père de Jésus-Christ. Sur la terre. Batubalbi non. Papa Timon Kimanga s'est présenté dans le combo ya Molimo Monsanto. Et Mubali ya Maman Marie nae. Donc Maman Marie a choisi ya Molimo Monsanto. Maman Marie a choisi ya Molimo Monsanto. Soto zongi na Isaïe 55. Tota la kuna na 4-5. Alobi yo mwasi. Nga mutu na salaki yo ngape mutu na zobala yo. Mais kombo na ngai nzambe na mukili mobimba. Le Dieu de toute la terre. Mokonza Jérusalem. Jérusalem est là. Pour wana ya kale kufa. Epe wana ya kala batonga ngo na marque moko ya usurpation parce que ezalaka permité. O wana ya kala. So ça na ba verset ko benga ko tuteza faut za biloko farafara. So za musika to chame libre. Accompagner toujours na bato. Wana tant Jacob a tué eloko wana parce que Jésus-Christ c'était prévu assez quoi na bayuda pour cela qui mboka na été malgré tout mabele na ye mais ça qui lié na été fois zonga na origine ya omone sengela qui assez quoi pour longo la corps na ye mais ce que cela qui mboka na ye linga ko se kwate mais papa Simon qui manga za mboka na ye nzoto ne za awa corps za awa nzoto ne pesa awa ata Simon qui manga ye wana telemi papa Simon qui manga kianga apa Simon Kimanga za kolala apa Simon Kimanga za kolala na komba papa ngenda apa Simon Kimanga za kolala na komba papa solokele apa Simon Kimanga za kolala na kombo ya mfumo mbanza tous les corps oyo rassemblement oyo izaka tata Simon Kimanga ndenge ba bisaka biso 1 + 1 10 fois 10 = 1 parce que le bateau no surtout ba kozala l'esprit moko bateau no surtout ba kosangana na makanisi moko ya mika miambwa is égal 1 do bakomi mutu moko. Donc 100 fois 100 = 1. 14 fois combien? Oh, yo le bocha, Isaac = 1. Isaac = 1. Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Alors, quelque part, il a soumis le monde dans l'épreuve afin que nous puissions les connaître. Bassine attend de la faire épreuve. Donc, pour battre, mais dans une vérité, il y a solo, c'est solo. Le Dieu créateur, le Dieu de toute la terre, c'est Tata Simon Kimbangu. Fanatisme était. Et là, on a bien monté dans le bâti. Au moins, le fanatisme, ils ont le monde de Tibato Balandaka, parti politique.
ayebi aliaka mwa mive azwaka mwa matembela bana na madeso bana azolanda poso alobi te akolia te biso tozoloba makambo tata Simon Kimbangu ndenge balobi eyeki na ofele topesa ngo na ofele yango moni topesa ngo tozobongola bapakano bakomba bandimi donc sala effort na mokolo moko ozwaka merci ata 2 ou 3 fois batu bapeso merci merci papa merci maman merci yaya merci leki sala tout 2 ou 3 fois na mokolo moko ozwaka merci sikoyo ozwaki ba merci combien lelo na mokolo lelo ozwaki ba merci combien lobi ozo mikolo uto leko lobi kuna leko ozwaki ba merci combien 0. Vous comprenez quand yo sopesa batu ba merci mais batu ba sopesa ba merci. Vous voyez, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de toute la terre. C'est Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'homme le plus ancien de la terre. Kimbangu, maître de la ligne. Neil Armstrong, il a appelé Tata Simon Kimbangu, maître de la ligne. Qui a créé la ligne, c'est Dieu lui-même. Socrate na philosophie na ya lobi, so bali mwasi ya malamu. On raisonner malamu pour aux bonheur. Mais so bali mwasi ya mabe okoma philosophe. Wana na philosophie ya Socrate. Si on moni bino le faible pona nzambe moko ya faux. Bokoma ba philosophe. Bokoma ko raisonner makambo bel na kate ko la Jérusalem te. Na posibino. Diangenda mutu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mwana ya mama ki wasisi loa. Tata na efu mbanza. Po bozwa ki faux père. Yango moni bokomi ba philosophe na raisonnement. Pour bino moko pe bozo komiye ba te Socrate na idée na parce que donc les idées majeures oye marque qui Socrate parce que Socrate tata na ye fi un grand parlementaire un juge ya baseri wana il fit un grand parlementaire c'est pourquoi on est à l'accès de force oyo tata na ye azala kina yango yo so la sa force ni outi wapi tozo kende wapi batata ba mama tozo malanzela touti musika pona kowela likambo oyo lelo elaka ya nzambe koki satana fwa kufasoni satana kufasoni baisi biso to kosepela apana ngenda bili kolona se oleka me malobo te ata moko ekoleka te tokena nkamba papa kufuma banza FC apa Simon Kimbangu Kiangani na FC nga oyo nyonso tu batata baloba tozalaki 3 personnes ngai na madame nanga na grand frère abi oyo nyonso tu ba papa balaka ki baloba ki ata moko ekotikana na kidiba te nyonso osali apa Simon Kimbangu mais omoni ebale batu nyonso tu bavandaka na ebale nde na lobaka babanga ke ebale te biso ke na bamboka so monika mutu kezo ya batu bakimaka prince na ba distance ya ba 50 mètres muta kimi prince koti mesobe mena kisasa mutu kelekela ka batu na pembeni pia ya faut pas que chrétien mitraille oh bolanda mutu kawana achaki confiance na prince mais prince zaki na confiance prince pe benga ki yoto leka pembeni yo moko ndolo ngaki na ndako na yo oya koleka na prince Tata Simon Kimbangu Dieu de toute la terre Dieu de toute la terre je sais que ça me père Akoya notre père en Kamba Tata Simon Kimbangu notre père en Kamba na osala mona ba réseaux sociaux et koleka na kolekisa mona ba réseaux sociaux et pe na préparer conférence moko étant qu'un grand chercheur indépendant en histoire des origines yo sale lokoni non tokende tolanda Tata Simon Kimbangu oyo ya zoloba tolanda ya batute omoni teke papa papa denga na bibolongolo bino bochaki bozongisa o bino bolongolaki ça veut dire batu bayana makambo na bango na kata idéologie ya Tata Simon Kimbangu ya kimbangisme batu bazona makambo bandako baya ko discuter on église makambo ba famille na église makambo pamba na église l'église c'est le corps de Christ qui est Christ Christ c'est papa dia lungana c'est lui le Christ. Alubi bosenga likolo ekitanase.
bamindele bamona likolo ekita na se na 56. Jean amona yango na île de Patmos un certain dimanche likolo elongwana amona likolo ekita na se. Bokendo luka Jean botuna Jean notre père aza wapi? Jean koyebisa bino aza na se wapi? Na nkamba. Notre père tata Simon Kimbangu en nkamba. Que ton nom soit sanctifié. Ton règne a été déjà venu sur la terre. Que ta volonté soit faite partout dans le monde comme en nkamba. Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidien. Et pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas dans la tentation. Car c'est à toi, Papa Simon Kimbangu Kiangali, qu'appartient la reine et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous comprenez? Notre Père, Tata Simon Kimbangu. Ce qui bino est à bongo, te biso est à bongo. Bino va continuer dans notre Père qui est au ciel. Bakopesa bino escalier bo mali. Tant que bakopesa bino escalier, faut que nous commissions kombo na ba médecin, na ba minganga pour choko bokozwa. Tant escalier au bukana bo mona. Boke komisa kombo na ba minganga na hôpital eza. Na hôpital a kuzu pesa kango pembeni. C'est Tata Simon Kimbangu. Yango wana miso eza différent. Boyebi pesa différent. To jonga kaka na kata contexte de la Bible, to komona qui est le plus grand majeur. Le plus grand majeur, c'est Tata Simon Kimbangu. Quel est le prophétie le plus majeur? Le prophétie le plus majeur, calcule à 7 ans. C'est le prophétie de Mbanzango. Et de Mbanzango. Donc le 10 septembre, dans Mbanzasanda. Socrate a lobby. So bali moi c'est ma be comme philosophe. Pour bando raisonner belé, bando raisonner oko. Donc on compte dans la carte ambriema. Comme philosophe. Non. Kimbangu kozala nzambe te, Kimbangu moto, bino kosambela ka moto, a comme philosophe. Pour Jésus-Christ pe azala ki moto, celui qui m'a vu a vu les pères. Na Colossiens chapitre 1 verset 15. Jésus-Christ il est image visible de Dieu invisible. Image ça veut dire loko emonani, c'est ça l'image. L'image loko emonani ndebi c'est image. O emonani te ça veut dire to lobela moté. Parce que toute affaire se réglera devant 2 ou 3 témoins. Mais ça va témoin. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Non. De véritables témoins de Jéhovah, ce sont des kimbanguistes. Donc les kimbanguistes, ils sont des véritables témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont causé avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Fara nanzambe. Peut-être bon le banabeli liboma ndati batu musu bazo lobaka asa mutaliboma asa boyote yo muto so mona nga mutaliboma Jésus-Christ peut ba qualifier qui est na ba germo ya ba démon ya ba Belzéboul. To tu as l'histoire ba grand prêtre Tata Simon Kimbangu kutu ba qualifier ka un gangakis. Papa d'engenda ba qualifier ka moyibi. Jésus-Christ a sala boloko. Papa Simon Kimbangu 30 ans. Ba Nelson Mandela en Afrique du Sud ba 27 ans. Ba Marcus Garvey la Jamaïque, ba 11 ans en prison en Amérique. Ba 11 ans en prison en Amérique. Vous comprenez? Mboka oyo ekozonga ndenge zalaki, Congo Kinshasa Brazza Angola ekozonga ndenge zalaki. Na tangu wana roi kotika la moko na kombo ya Kimbangu nde roi divin akobima awa. Mboke utika la moko. Poeze ya yote yo kutia mwe. Yo botamaka awa lobi na tongoti. Botamaka lobi na tongo le kwanga misili tutu. Lelo komi mokolo. Otika mo. Soko tika mo kombo na oyo tika la mitrai. Mais Tata Simon Kimbangu dessous de mêlée. Papa Simon Kimbangu nzambe. Ngai na yebi. Pierre ayebisi yo za Mesia mwana na nzambe. Ayesi Pierre eza yote, eza mulimo na nzambe de yebisi yo. Biso sikoyo, biso nde tozoloba. Tata Simon Kimbangu. L'homme le plus majeur de la terre. L'homme le plus majeur de la terre. Tata Simon Kimbangu. L'homme le plus ancien de la terre. Tata Simon Kimbangu. Le monde appartient à Tata Simon Kimbangu. Tous les prophètes, ils étaient tous envoyés par Tata Simon Kimbangu.
Nous démontrons tous les prophètes de la Bible. Samuel, Nani, ils ont vu Tata Simon Kimbangu. Tous les grands prophètes, il y a Lelo, Obino Boyebi, Ote, Amona Kanzambe, la manne cachée. Nenge Bango Bazwakaye, Tata Simon Kimbangu. Mais maintenant, Ami Bimisi, Abandi Koyeb Sabango, Muto Bino Bobande Kumona, Ezala Kingai Kimbangu. Tata Simon Kimbangu, maître de maître, maître de vous. Lelo Sobo, il nous a probabilité. Mais on m'a dit Muto, soit la vie nous a 3 jours, soit pas PC Bilo à 3 jours à aussi sans monter. On dit à Kandam pas Katani. Bino Bozan nous a 3 jours. Après de Gandabi, tant qu'on va retourner à Bisso, tant qu'on est Bino Botonga Kinkamba. C'est la bonne réponse. Tant que vous avez na pongi, baninga koto ba kia olamuka déjà ba c'est pourquoi tant que ba uti na pongi ba lamuki ba monika ba sutuki donc ça veut dire quoi donc réveillez-vous, réveillez. Ndé ba ke ko ça l'église ya réveillez-vous, ba bengi yango ba bengi bango ba l'église de réveil. Ba témoin de Jéhovah ba ko ça la livre moko na kombo ya réveillons-vous. Réveillons-vous, ça veut dire bon la mouka. Ben, vous savez, la livre, vous sous brochure. Na comme il y a tour de garde. Ça veut dire tour. Oh, il faut battre la garde. Ponzambaza. Il faut battre la garde de Ponzambaza. Tata Simon Kimbangu. Soki Nzambe, soki Tata Simon Kimbangu Nzambe, achela iswate lelo. Lobi na tongo tokuta. Ngo tongo tokuta na. Moto nyonso tu oyo. Lelo, à sambe la prière, il y a notre Père qui est au ciel. À comprendre te. À comprendre te. Numéro Zaga Wanati. Il y a 085 94 25 598. À comprendre te. Notre Père qui est au ciel. N'a l'école, on a pas de escalier au comata. Pour tout ça, la débat n'a yon la prière à notre Père. Donc, on a ma comité, ma coachée, le escalier. Ou bien on m'a avion parce que les colons sont le bana ba Neil Armstrong ba Buzz Aldrin ba Michel Collet ba Kenda ba kutana na makamuna bango ba zonga awa ti papa ngenda longwa na mokoto ba Kenda ko se rencontrer la première mutu liboso a matana ligne sans appareil c'est papa de ngenda to chao li kolanda ko il y a 3 niveaux sautés yo to chao li kolanda ka 3 niveaux sautés. Tu as le collant à 3 niveaux, au sauté. Bagetika comme un hôpital. Bagetika comme un hôpital. T'as pas Simon Kimbangu. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est Simon Kimbangu. L'homme le plus ancien. Bakoko na biso ba sambela Kimbangu, ba mona makambo. Bakoko na biso ba tekama. Bakoko na biso ba mona pasi. Ba mona pasi parce que nkamba na mulai nango ils na mulai à 150 mètres. Ils na mulai à 100. Donc ils na mulai ya longueur ya 100, ya largeur à 50 mètres. Oh, il y a 150 000 martyrs. Après cette place, il y a 37 000 places assis. Il y a 37 000 déportés au bateau la déportation. Qui est le véritable moi Nankole? Dans un archive à Nankole. Borgino. Non, il y a une émission. Borgino. Comme il compte na bi côté là il y a yote. Na mitema. Posande boben, posande bosalama sumo. Na minoko posande boben nganga inzabe. Solo. Ndenge nini na sepelisa solo mais après si temps amonika batu bazami balé après si temps batu ba se repartir parce que le plus grand problème de l'église eza ko benga na mutu eza repentance ça veut dire faut batu faut te ya batu ba pakano ba bongwana ba koma bandimi ça veut dire faut repentance ça veut dire faut te ya batu pour batu do ba se repentir te ya batu ba se repentir. Ya mabeto boaka, ya malamu tozwa, tote ya batu ba se repentir. Repentance. Ote yi batu combien? Tokenda kana kamba tozi coupe. Ya ntintsani, mbaloyo, batu ba kozwa coupe ya repentance.
oteyaki bato combien yo kotiaki bato combien na lingomba yo bengana combien ya kobengana mpe kupa kobengana ekozala ya kokotisa yango moni na Jérémie 23 balobi malheur au pasteur botanga Jérémie 23 mobimba omona kuna bazo condamner ka pasteur parce que avec mal enseignement que vous avez amené dans l'église partout na l'église de réveil partout enseignement na bino bomemaki et de notre yango mona bebisi bato enseignement na bino soi-disant na kombo ya Christ. Parce que vous ne connaissez pas, même il va venir les coups qui n'a pas Christ, va comprendre que Christ, mais va coûter pas démonstration à Christ. N'a tout à tata Simon Kimbangu, n'a tout à papa de Angenda, n'a tout à papa de Lungana, n'a tout à papa de Solokel, lequel, Charles, Daniel. C'est quoi yo comprendre Christ. Sauf que tu vas faire na pena papa chaque jour. Papa bazo fukama. Na ba papier moko boye, ba comprendre été. Pour papa soka bomi eloko soka dissoudre eloko eza ye mutasala ki yango te isalema ina makanisi ya bato yango dissoudre yango lobi tata bakandoki zako yesala kwame ye bandoki ko nzolele futula dibundu mupila ibuyakala azo msani ngomba ndenge zalaka yo zolo babiloba loba tata Simon Kimbangu a telemi simvoila temba kanzembo vo vendi ngaku vota tanzaya vuvama bakusadila nga pasi bakembela fina maetala nkangu yikulanda nga vo vendi ngaku enza yakale pindinga na yote yayo yate biso to yena ndinga tata Simon Kimbangu yo to poto yeba ni to ebio pete ndeka na lobaki la fois passée biso to wana ba grand frère to wana ba petit frère to wana ba ndoko to wana ba naso za pona ndoko na bino grand frère na bino nani na bino to yate biso to ye pa ya nzambe biso to la ni nzambe na libota li santo yo zo ko mikotisa ndeni bimati faut appeler l'oiseau par son nom. Mvunzi, hirondelle, corbeau, épervier, aigle, yozanani. Komisa le la te, tika ba pesa yo komizwi la te. Natana bisoza na nkamba, kombo na weza la musantu, bokonzi na yo siye ya, mokano na we salema, ndengo kanaka yango. Bile ina mokolo ya lelo, okanise la biso yango, pesa biso yango, kopime la biso yango te. Mais limbisa biso na mabe potoko ya na komeka mate pongu onyo sotungu ya mukile mobimba zana maboko no tata Simon Kimbangu na kombo na tata mwana pe molimo santo amen. Kembo alléluia Hosanna na Yahweh lele ding nazoya bakemo alléluia na oya fani na bokondi na yeye fe. Allons bien aimés dans le Seigneur, c'est le moment de finir quoi la place est après trois, nous sommes là pour le sacrement. Ce grand concert, c'est pour aider beaucoup plus les orphelins. Et dans l'adresse, c'est juste à Yoloizo, non loin de l'hôtel Vega. En tout cas, pour les Élabino. On y va!